petite sœur yo taureau imbécile. Talanga nena za bataille. Bien sûr nga besoin taille yo. Yo taille. Balobi tu as bien. Yo ko la ta peut-être Clarisse. Qui noki. Balobi pédé qui pédé pour na solo yo. Ne. Moutana me mec nga papa camarade na ngai Chantal Bola s'appelle de Noël maman paradis. De Chantal Bola en personne ngamo. Ali aza poubelle ne so ali aza poubelle. Ba jita ba ko sa mambo. Yo ko clé sur la toilette. Bapandi yo poka. Ya danger so ko ya lukuta poka ngwa lukuta. Ali a moi sa salité à ma bé à salité. Ozo ko pa ali na grâce imbizi. Boniko, oza compenser grâce. Na monoge mission na yo. Na ve na yo. Na moni pena o sole bien mais na kamonde di ba fingio na Facebook e pandani ba fingio pourquoi Clarisse finga yo mais ngana ebi pena pire yo na ko beta yo siko yo expliquer ngani bat banda ba kono no tchetcho li sokono na ma best salité à C4 bat ba tala bat ba garçon bat ma pouya o ba tela ko ba vie bat ma pouya alobi 1 contre 1000 elle est là pour se battre makambo yo Congo direct. Et le vieux prix Nobel ambassadeur des enfants. Congo direct, il pose Hollande. Pour la bengi Congo direct, pour Congo direct. On a bengi Congo direct, on a méchant danger. Votre serviteur humble, le vieux prix Nobel. Ah bah le gars connaît pas demandé. Mission yo, pareil koufié. Pédé qui pédé pour la marambo. Qui noki. Faut taille, faut momi. Yo na taille yo, momi taille neza, momi moi ça bien taille banda 38 40. Yo mona ba 46. Moi ça là ta again. Taille yo papa. Limbisanga hein. Nga mona sepla na bata ba lox. Lam suba biso bata ba lox. Te faux solo la pena. Bongo. Kindoki. Nora atengbe komba Karine Mokonzi. Karine Mofionto yo. Toro lo Karine Mokonzi yo sukula na gisasa o sukula tala. Fulufule sili na nzoto te mema esili. Ma sœur a faux sujet pendant moi. Akenda rochaba kwiti na ye kuna na concert arrivé na o meli zododo o sangisi na whisky o sangisi soki na desperados o sangisi na diamba makasi na répéter de mo faut zara serva bodo tibe bobini ye moko munoko munelo ko mboba mongoli yo kena centre ba mongoli bakenda ba zino ba temno la bisi mo boka sala promenade na ba par yo mongoli Clarisse Lizarazu yo fo mo minjo to filaire yo na kota douche na mona osuko na gang ne bo na personne na jebe moto po mi bali ba oblinga ba taille na osaka ba fojo poza fotai bana mokile bandati lobby masa na parler awa oh Chantal Bola connaissance na oyo la kisanga ita mamba salinga boyebenga mais viende na kosola bongo et là on les a blo moi ba 10 ans 5 ans ndenga nord. Qu'est-ce que la théâtre? Moi na musala ba média ouais micro Clarisse simba te moi mo tchaka li soro mne na salité bo limisanga no tchaka C4 nda na sisi blo na congélateur. Lugola C4 ka ko finga batu yum de liboso o ba finga mela yo mono mukonzi na ngo Clarisse. Clarisse keba. En plus mo ndongo lobi nanga. Nga ba meka nga to yebit. Nga meki nga na ko bet Clarisse na ko beta yo pardon. Pardon papa na benga ebino bo katelanga be mission nga te bo katelanga maloba nga te bo telanga nyoso Clarisse zazo kokate Clarisse na tiki so micro na poto oyebi muto tumbola été faux chéri publiquement bo limbisanga parce que moi so a déconner na ndenga mukete ba biso na ndi muta liboma za liboma mais na za liboma te po muta liboma bo rodere c'est pas za liboma ta salicite qui noki balo pédé qui pédé pour na solo yo yo oza kuna mukanda ti ko sa site yani faut braquer banque pour sa site pour sa site faut kanga na habite souvent au kanga pour sa site au kati siko Congo direct ibe Congo ni no kati bango mutu pour sa site le be le hotel Clarisse qui noki balo pédé qui pédé pour na solo yo Problème de sommeil, de baisse de glycémie ou de fatigue physique, Maxi Bien-être pallie à tous ces désagréments au quotidien. Issu d'un mélange de plantes asiatiques aux vertus reconnues, Maxi Bien-être stimule le système immunitaire et renforce le corps en général en rétablissant le niveau d'énergie, en améliorant le sommeil, en stabilisant la tension et la glycémie, en soulageant l'hémorroïde et la constipation sévère, en renforçant les efforts mentaux et en participant à la bonne forme physique. Anti-rhumatisme, il restaure également le système érectile de l'homme
et de la femme. Maxi Bien-être, l'harmonie du corps et du couple. Bonsoir, bonsoir à tout le monde. Les gens vont demander si on est où. Lelo, Congo, direct, to Aliawa, Punakoluka, Yabino, Chroniquez Moroboye, Toyoga, Gaganabe, Ekran, Banina Paralimarata, Puna solo. Mais le Toyo, je pas naïe. Izanani, Puna Nini. Oza, a connaît pas demander qui n'doki. Puna solo, on est la Kaka. Toye ko joye toye ba pour nani na bengi biso coup de fil les laki vinanga Arnold allez dit ça qui a le petit nanga levé prix Nobel yaga au solo la nengo solo la gaga pour na solo yo yango de to coach to loba ezanini pour na nini vinanga yi ningi de loba gaga venanga onos limbambe prix Nobel de la SAP magambo yo moni petit na levé prix Nobel venanga Weston lema nakamuki ndoki yango toye tozwa totuna ezanani puna nini Chantal Ibola vrai cheka bamboko yo yango tokoma pana yango yo cameraman ninga bendela biso toningi tokota poto sola masolo ngo ninga ya la gaga Chantal Ibola yango tokoti toningi to sonne sko pa Chantal to solo la masolo ngo ninga ya la gaga haolo banini akoyo sabsoni na akone pas demander biso ya ko tuna vena ngai prince bayakata vena ngo Mandela na benga ko Mandela sans oublier Kindoki masana ngai ya ko bossa na te Chris les 4 petits ninjas les vies prix Nobel ndongo moniega bobanini ozomuna mako les gars caméramen Arnaud Vuma Junior Gadi telakane na sonné action au sentiment solo on a sonné très de la réponse à suivre. Bonsoir à tout le monde au Baolanda biso na ki na poto balobi indi www Congo direct na masolo on est tolba kaka to solo là balobi a connaît pas demander votre serviteur humble les vies prix Nobel le lotoro ko zwa ninga ya Clarisse Lizarazu pona nini et puis ezanini bazowela nini avant ya koloba avant ya kotuna makambo ndenge ezala yikaka yeyo azokota tozwaye na sengo nyoso yango na telemi. Bonsoir maman. Bonsoir. Oh le vies prix Nobel ambassadeur des enfants ndenge la kaka to na site na biso Congo direct to ko yambayo balobi affaire moko bozo régner na poto ya koyinda balobi fâché kutu to moni suki ya kufungwama ya kopanza na pona nini pona nini et puis eza nini tozoluka nini tolanda to vanda na biso. Ouais, merci. www Congo direct simple serviteur les vies prix Nobel nena lo kaka masolo zakana Congo direct biso lo bimbang pema mais direct Congo direct à collaboration na poto venanga la mine kota zali de ya se pela po ya poto na poto yango wana venanga Arnaud Vuma azo so biso pour appeler na masolo. Maman bonsoir. Bonsoir papa. Elle s'appelle Maman Kassi. Bonsoir à Mingi. Poto na poto, la mine, et puis c'est que Zali, Bambote Belé, tu as dit une image pendant ça en Congo. Mais tu appelles un site Congo direct. La craquer sur quoi? Bi Chantal Bola soit craquer à ma ben bien Congo direct. La mine en direct, poto na poto. Dis une image pendant ça en Congo. Bonsoir papa, merci. Bonsoir Neboyo Giga Chantal Bola. Vrai chéri, ana ganda, n'a boya au tomoga. Pour na masolo, le to yambié. Avec votre serviteur, les vies prix Nobel, n'engezala akatozo beta masolo yo, ezoinda. Chantal Bola, ezanini, puna nini, bozo ile la nini. Eka mutu na ot. Vraie question vraiment posée nga oui. Azara mutu nanga, mais yanzonzing. Dans la minute où tu as mutu nanga, te wika yuda te kaka Yesu. Mwana nzambi. N'engeza ko inda yuda ka ninga te kaka Yesu. Ne tozolo bla Congo direct. Arno venanga ya prêtre na sima
ya caméra ndenge azomona kaka banini Chantal Bola mais surtout landi bien toandokomona ye na yo tozolanda tozolobela mais lelo tozoyoka mo eloko moko ozotama elikambo ya viol viol epesi palpite na kati ya France awa oyebi lisolo ya viol na France awa mutu akufaka mère nanga timba bisaka koto ali na palier Lydia azomona banini akotomboka mpona makambo ya viol sikoyo viol yango yo mutu violé nga violé te sikoyo nde eza befona pesela sikoyo naloba programme mesure mondo lobi programme ya viol Congo direct fozaka Congo direct po show likambo ya viol eza mabe masa yaka na faux sujet pa na nga akenda kotia bakwiti na ye kuna na concert a viol nanga kande na répéter viol nanga di cap ifali lipupa yemba ke tokoma otatone na ndenga nord ba concert esila ba vie ba début ka ba vie bazaka da ba star na ndenga kala vie ba début po sepesaka ba na Paris masa akeyaki akendaki pe concert ndenge zala alangwe asubi asanzi la mine pas aki témoin la mine ateki bilili je suis désolé soit disant que ba kendaki na pa ya par rapport mutu moko ya lobaka le gars émission que mutu na memaki nga par rapport à camarade na ngai Chantal Bola s'appelle de Noël maman paradis de Chantal Bola en personne ngamo do yebi mutu na par rapport na nga o que sengi aide mutu na yedo amoneki na kotika ete parce que ne moi c'est na nazarana na kotika be masa na ete fona zoeka po ndenga ngona Clarisse ngona ete Chantal Bola s'appelle de Noël mais ba bi ekufelite yudo kuta yuda kuta teka mwana nzambe Yesu bongo Clarisse sera pandinga poka ya lukuta pe ndenge bozolanda kaka Clarisse Lizarazu apandi poka pona birma sana ye Chantal Bola ina kamui na leli mère na ngai Odette Bisaka mwasi ya maître Chora ayolanda biso na yamo bapandi opoka ya danger suko ya lukuta poka ngwa lukuta masa suko adoka ki alangwe ayo senga service pas vie ndesko via monela ki ye akotike pekate memanga kangam kamuna vie po ekina batu mususu ekendele ko batu mususu via memi ekena palin Clarisse ça émission beta que via ngara violer bazari 3 personnes donc te baite baspi bazalak na kati ya mkolongo bateke na voiture au soit disant viol na ebi ke poto na poto kendego zo Clarisse image masa ena palin awa Chantal Bola connaissance na oyo la kisanga ita mamba salinga boyebenga mais viende na kosola bongo eloko wana eza biloko mo ba 10 ans ba 5 ans na ndenga nord ba biloko ba viol na Congo kute bongo ta mamba ba viol isuko ma mwandeni na boyimba movie viol kosa masa boete na kamokutu ve na ngai ona benga Mandela Prince ba yakata Mandela ninga otalanga daya c'est pas petit ngomema makambo ninga omema ngote ba nini polémique on ninte mais elle solo ozo betama na monoge mission na yo na ve na yo na moni pena o solo bien mais na kamonde di ba fingio na Facebook et pendant ba fingio pourquoi Clarisse a finga yo mais ngana ebi pena pire yo a fingio pourquoi c'est que yo po ebi likambo yango public ve na yo aya bo solo la masolongo babi non lo bigara mais pire azala te même moi na bota rosa pire ngate pire azara Jésus na Nzambe. Pour moi, on a retrahi yo. Si on massa, tu as un solo. Massa yo beta banda kwa mamso lukuta, ngapa na fâché vieux, bon mon ebe mission bana kin bana poto bo Hollanda. Congo direct pose Hollanda, pour na bengi Congo direct, pour Congo direct. Donc na bengi Congo direct, na méchant danger. Donc on va bien méchant danger pour Clarisse elle lo monte, elle lo pamba. Sans esprit. Soit du zo beti kana ba Facebook ngana mkono te. Ngana 32 ans. Chantal Bola s'appelle de Noël. Batala mango eleti. Ngana lingwela munene tala yango ya mukie. Vous comprenez? Dieu suko ko sama na fingi vie suko moninga non. Mendeni momi ko se na marambo boya mpisi fala ba kombo na bi komba vie. Pour la famille mabe. Na mona s'appelle de Noël. Na bête émission s'appelle de Noël éclairci public, na éclairci Congo direct, na éclairci poto na poto, na éclairci d'une image pendant ça Congo. Na éclairci vérité. Vieux aluki boîte musuta lui ka petit s'appelle de Noël mamoro masona o ebiso za lukuta heureusement nzamba za la bien azwa ke pe preuve le téléphone ngabi mamboza bongo mais yemo Clarisse Lizarazu passer la batu mission alors ka sonité pour ya banga répéter yo panza batu poka
siko yo neni basali émission na bêtise yo sali ozoka soni po sali site ko sa site yete ko komi patron yete ko komi didiki nwani ko sa site yana ngoto komi ya dada non o chef faire gola lote ko sa site komi poto na poto te o kompe Congo directé o komi ozanoka Clarisse Lizarazu fia poka balobi akomine kaka poto na poto te akomine ebe Clarisse Lizarazu akomine pe levi pour Nobel te ambassadeur des enfants oh maman Clémentine mananga nenga otalanga na kini kuna azaya ko sepela pour masolo pena kindoki balobi pede tiki pede pour na masolo yo nenga balobi kaka Clarisse yaya ezalaka nini mais mutu na oto mutu na oto bowela nini makambo ne na moni pena ekomi ya minene nako kokoloba te na monga na tikela yo yumuko palola soko moniko komi na suka au PC Levi prix Nobel ambassadeur des enfants alobela na pesi miko. Merci vraiment Congo direct quand de balanda biso sozaki quand sola viol na fingi vie to koma isiko yo masa na masola lokuta vie siko pa ya sa l'émission vie pa ya tout ça l'émission l'émission na fingi Clarisse là musumo nga lol les Clarisse Lizarazu na babe yo subi na bilamba na sigi lol ngo suyo yo ba mo na poto faut supporter pour lo sala ba photo o sala ba vidéo là ti robe bien te ya marché ya 2 € yo keba yo toro o là ti robe bien te ya marché singa kale so salité na kato sala ba mission ya masoko no na ba C4 chaka masoko po mi bali ba oblinga ba taille na yo sala ba fojo poza fotai bana mokile banda ti lobby o là ti be ba robe no sala ba mission jouer mission boki na Facebook o ra sonité si on a quand moi si on vient dans ma maquette on boit c'est pas sa réponse soit disons violé qui a violé qui yo mais il y a violé a une preuve Clarisse au doki parce que vieresement via guerrier moi là bas nanzili ba guerrier azwa ki yo image ndongo zo matana mbeto ba bengeli yo taxi Clarisse kita le taxi ye o meli zododo o sangisi na whisky o sangisi soki na desperados o sangisi na diamba makasi na répéter dem mo faut zara serva bodo ti be bobini o sangisi soko se bambosa te ba bengi yo kita yo ndo mba violo yo o matina mbetu yo moko deuxième étage o matina escalier yo moko na manteau na mabe lo tek longola ux tala manteau mabe faut dire yo sala site yo mwasa mile Clarisse Lizarazu o ba ke na table mangwanzo monanga na sa palin na sa ménage na palin na ti chemise ya tchatchi vers tchatchi ya original foulard o ba masa no zanga na bango ke na bandako na bango welanga masolo na bango tonga bango balata ngo badak ba japonaise ba ebi ngambo ba chemizo les tinzonga ba chemizo blash kino la fille frère Clarisse Lizarazu kokate Clarisse na tik so micro na poto oyebi muto tumbola été faux chéri public mabo limbisanga parce que moi so déconner na ndenga mukete ba biso na ndi muta liboma za liboma mais na za liboma te po muta liboma bo de c'est pas za liboma ta salicite normal de mambasala kaye ba so za na poka na famille ba lokae yo te mamba ba famille yo te mamba bana keba Chantal Bola lekyo banda lundi ti dimanche nda ko poser azara poser Clarisse Lizarazu soit disons ya poto so na 2 ans na 3 ans on a fiche de paye na poto na ndenga nord ngana na fiche de paye ya bele kuna sala ya ba contrat d'intérim bele on a fiche de paye te mukanda inenga za mukanda 10 ans on répéter le yo donc ozangi mbongo renouveler mukanda Clarisse Lizarazu toro Clarisse Lizarazu kokate o finga na Facebook na côté luku yo yuko fo finga viana yuko finga ngate Clarisse yuko finga viana boso na makengo bwensi ko so na ngate finga makengo bwensi makengo boso yes akoko so no tatinelo po bazana balegi na edo ba mileni bwensi ba guerrier osakana te Clarisse Lizarazu zanga ndako na poto banana ya poto na kuto na via fazer ba fazer sasa ko balala mona ba chete te kazadi mona ba na baba yosko ya fazer ya bandaka batu ya mabeli susu muyibi oye oyibi su manto pa na nga oyibi nga susu manto oningo bimsolo bana zakuna mingolo batepo public benga bi Chantal Bola eloko sali na Facebook kosala ngo sute ko landa mtalibo matenga bitefuna landa ya zali bo matamta normal ozolo baba site na ngai na déclarer site na ngai ende ba site ya papa mbate site na ngai za bien za internet yo ozo kuna mukanda ti ko sa site yani faut braquer banque pour sa site pour sa site faut kanga na ebite souvent o kanga pour sa site
au kati sikoyo Congo vérité bien Congo direct bien Congo ni no kati bango mutu pour ça site les bien le rotin Clarisse ko ça site ko vandi boso ordinateur na temps tu butu ça site au fianga il lettré mais il lettré les kio il lettré les kio na banda lundi ti dimanche ko il lettré il lettré les kio na nyonso Clarisse donc ce que ça les émission dans un local ngala ko ti ko to na keno likolo vient na chetani gola loba ko le ka ba santu kututé ngala ko toblana mapata Orotika micro Clarisse moi ça poka yo. Moi ça donne envie ba foyer toro yo. Non foyer ko yo tota ata ko ndaka po signer contrat de Clarisse. Yo ko finga ngai. Ngo ko finga bana ngo ba pe bana nga ba leki bana yo. Yo za bana malonga yo. Na finga ko de na Facebook non le bon parce que ton site moi ça respect. Na robim ça ba bêtise dans site yo. Ta site yo. Hein? Ba bi site yo za ka lelo. Ba tie. Ba boy. Si on a refait un groupe bêtise, c'est pas la légui bando banda loti lobby, ba proche côté. Ba la ba bien. Donc que kuna wali bosso temi ba te Sergine ka aller bango nyoso. Na tikolo no micro papa pona na kanda ko sarante fio. Donc on s'appelle na kanda mingi te kana lobby. Wana lorote mukande zate et si là ozangi mbongo ya timbre pour renouveler mukanda Clarisse les Arazu na ebité le kamuni nanga. Moni qui complexe. Soit des autres qui ont un succès, bota la fille yo, alinga luka succès na combat Clarisse Izarazu. Clarisse Izarazu a un succès, yo maman la comédienne moi aussi. Qu'est-ce que c'est la théâtre? Qu'est-ce que c'est la théâtre? Moi na musala ba média ouais micro Clarisse c'est simba te moi c'est mon tchaka li soro mne na salité, bo limisanga no tchaka C4 nda na sisi blanc congélateur. Lugola C4. Quand ko finga batu yum de liboso, o ba finga melaka. Yo mono mukonzi nango Clarisse. Nama désolé pour nayo pour le petit lobby au pochette Clarisse soit fazer rapport on a petit côté donc que non du colo na l'école on vient poser ah on a parlé là oyebit na berger première fois là na mbeto bien mbeto lix madame maman na boto on tata no jamo assemble ta berger soit lix mais na là so na mbeto lix yo finga nga yo panzanga poka na ndenga suka lukuta yo futela nga minerval famille na legi no famille na Clarisse tanga na menenga ndako na beti ba church na ndenga ndako siko Elizarazo yo ndenga ndako yo lizara yo fo momi matembela bilanga mapangu nyoso moyo matembela bilanga batu nyoso mapangu so ba na posa ba bukio ba tokisio balie kasi yo kozali bala tena poto batanga mama libala o mobali wana be classe mibala nga ba ko lingote so beta masoya mibali classe o zate ponga na sapele Noël o ba penga na sana tai o la sa yo ko siko moi si soit dizo sali o sali site o finga grâce mbizi point o finga grâce te na mona grâce jamaka na boîte moi melima sanga langwete Bega so ça l'émission ngata sexy alors ça makambu yo ça ko ça sexy botala awa fota il faut momi yo na taille yo momi taille neza momi moi ça bien taille banda 38 40 yo mona ba 46 moi ça là ta gain yo te Clarisse what ta gain donc na lié bisio na kebisio non si c'est mission na kuna mingo ki na onte na kebisio kebayo yo ngulu yo mulele yo ko lianga na 24 te ngam na liona 24 oui, ok, bah, Clarisse Moulele. Faux chéri, fazer à poto. Faux chéri, non répété. Au bota faux bana. Keba yo toro. Clarisse Keba. En plus, mon nom lobi nanga. Nga ba meka nga to yebit. Nga o meki nga na ko bet Clarisse na ko beta yo, pardon. Pardon papa na benga ebino. Bo katela nga be mission nga te, bo katela nga maloba nga te, bo tela nga nyonso. Poeti afana na boso sur ya Facebook na ebité sur ya tablette sur ya portable ngwanzu e azo finganga azo se dirse nga na lobaité yé moko azo finga puis o sala mon émission na toilette tala niveau salité moi ça salité yo e bo so mata kaliso li charmante la to gonga poko gozo loba na ko be yeba ka sikance na kutono na nzela to samba ngano na l'état yo ko lenga na 24 te ngam no lio na 24 to samba ngano po makasi vous êtes parce que Clarisse, oza bouffonne. Oza bouffonne, on s'en a été moukiné, c'est bois bouffonne. En plus, on a ça la cissé, on a ça cissé le bouna. Oh, on a cissé pour ça la cissé pour se carayo. Bon, mon bal, mon limité na Paris, Clarisse a robalayo. Moi, c'est le roi pourquoi le roi yo Clarisse bazio babalio. On a boya ma balade. On a boya ma balade Clarisse. Yo faut que comme ça la média na tikiso. Na ba musicien ba les gars pano bano ça la musique nini. Na ozona jamais musicien. Na les gars na émission na yo, ben na micro Clarisse nan. Moi c'est à Poka, moi c'est à Bess, moi c'est à Toro, Kondo Konya Masimandaku, Fazer Agisasa ya Poto, d'autres identité na honte. Na so identité na yo zanga mkando zanga contrat. Faux chéri. Na ko beta yo papa.
limbisanga hein ngama na sepla na bata ba lox la musuba biso bata ba lox te fo solo la pena bongo asimbi vraiment caméra na simana na ba kombote komo nani vena nga no ba nini yene mda simbi pena limbisa vraiment vena nga no na ebike yutandongo ko taka pochoza taka pochoza ka muto zo filme ya Jean-Claude Van Damme taka pochoza vena nga na biso vio kata ba image te po na benge petit po za mko na ngasko na benge petit po atoro soli ne ba toro ngasko ko chrétien ngate se connaît Chantal Bolo chrétien ngapiso tangela nga komba ya journaliste Alia yo tangela nga Alia star Alia za poubelle ne biso Alia za poubelle ba jita ba ko sa mambo yo ko kleso la toilette Alia star a poubelle ezala mbala suko tangela ngomba mwana salite na Alia ata bilamba ku na ebite so ya marché na ata Alia salite Alia longi bien tala muna tongo tangala o saki vidéo bike olati peri ki ya mabe lo ba film ba Niger ba fi ba genda ko loka manette zanga griffe ya mabe autant combat Alia star fiola taka kaleso ma be ali elongi ma be yo tanga combat ali salité ali reprocher même pas na canapé na ngalia ali moi sa salité à ma be à salité ozo ko pas ali na grâce mbizi boniko oza compenser grâce et na côté li grâce oza compenser ne o bapé alia autant na Chantal Bola na alia ali repousse na tête pour Chantal Bola ali za poubelle a uja ngola ya salité na barate identité na yeso nini yo tanga komba lia mukolo kala yo na lia ba age mo ko sa ba age yo na lia tala lia moi c'est salité ndi alia vraiment la média vraiment pas ba combattre no bo tellement ma musique ndi ba bal ngo ba lia na ba média ba sani ba lia aujourd'hui za public Congo ne ba tali aux Camerounais au kosa nationalité pour le roi lia pour même congolais ça rola tala ko lia te lo ma beple ko la lia alors ngapoka et le Laurent Mbembe Alia autant un homme mutu ma belle Laurent Mbembe Alia yo mo lizaro so ma belle ko la poubelle keba yo lizaro so mbala suka pe mbali boso keba ngala otiko to na memo likolo lizaro so pona lekio banda loti lobi na lekio na via ndako na via rolata bilamba na lekio pe na mbongo na kitoko pe na lekio na taille na lekio na mayele na lekio na ko beta pe na ko beta yo siko yo expliquer ngani bat banda ba kono no tchetcho li sokono na ma belle salité AC4 bat ba otala bat ba garçon ba toro bat ma pouillate o ba tela ko ba vie bat ma pouya ba toro bo limbisa ba toro bo ba vrai jo ma otala ote mon vojo so a cheo kaka moni yo zappe yo mbamo a zappe yo vrai jo zappe yo otala ote yo lizarazu toro balobi Congo tire ndenge ya liga ka vrai jo a zappe ote poza toro ndenge ya la kaka toyoki njo bande arane poubelle to comprendre ne pena banini masolongo ninga ya laki mais ya koloba mingi ya te boki Chantal Bola balobi sapin noel yango pardon nanga atengbe komba Karine Mokonzi Karine Mofionto yo toro lo Karine Mokonzi yo sukula na gisasa o sukula tala fulufule sili na zoto te mema esili na fingi bana kinte me fona dresser la fille yo Karine Mokonzi toro le sous lo yo Elizarazo foire Elizarazo wa foire le roi fikini foire na lo mata foot à jeta 2 euros so ba tio nem na manège ba benga ka manège au foire du trône yo ba matote fo punda fo chéri Elizarazo yo o mega sapin o tika micro na sali site na sali fionto ni ya imbécile konas balobi site ya ga moko yo sali ba site na yo to mona ngote ninga lobi kaka o yo ngai banini o ngai nani biso kutunga otanga te po ya Congo direct surtout on a posé otanga faut kende to zuye bani to soli masolongo vrai jogo matole na bakitia sawa na otala urgence ya famille makiadi a omona moko mère na ngama muke ya oncle fidèle ya la Augusto na bangola wana munio pe na banini Clarisse ngana comprendre te banini Congo direct venera nous Congo direct totier yo na moneka na bitena benga Congo direct ba moko te dino image ba jaloux oh jaloux comme yo Clarisse Lizarazu yo uta ba dino te yo zo boye dino yo Congo direct faut kata makambo pardon bo kata nga ba image na ngate bo tela nga nyoso so ma public na e osilika bo limbisanga bo bi ça passe la mambo te ça pas finga ba tout ça peut toujours ça émission à poser à respecter abatu na pesa poto musolo eza papa Congo direct et musolo eza mto simba ba micro pour to pesa par exemple ya makambo jo lega po ki journaliste ba bomba te mage mo zoba na lo ba tanga ba classe ki journaliste ta fait nga zoba to pesa ba information
mamundenge ozoleka ozomona mabe siko ye moko apesa ka information bomba mabe likola mabe ya bana kana bana mbala batu yo azoba nga bana mbala batu moza bonga bana mbala batu siko oui bongo yo na rozwa lo ti lobi muto rozwa zate yo tulati matembela mapanga batu nyonso so bana nzala bakati batogisi balie yo batyoka mungwa ça veut dire ko bapesa ka de ko petit somba desperados petit akuiti yo keba balobi vena ngala mine la mine balobi pote na pote bala na masolo yo vena ngala mine to mona ki vena ngala mine abenda ki pena ba image azwa ki pe Congo direct yepe banini ko bien plus il fait on ça l'émission nini ala ti soutien mo ya vert ya mabe soki ya blé soki ya vert pyjama ya mabe periki ya film ba Nigeria lo kambo ba to ba ndoko lo kana periki ya mabe maneti ezanga griffe ya mabe ye moko munoko munelo ko ba mongoli yo kena centre ba mongoli ba kenda ba zulu ba temno la bisi mo boke sala promenade na ba par yo mongoli Clarisse Lizarazu yo fo mo minzo to filaire yo na kota douche na mono suko na gang ne bo na personne a jebe moto nzoto mabe ba ndeko na ti mo na nzoto na pantalon bo découvrir on yonga nga za matembela ba lupom na loba nzoto mabe kangama de farine nzoto filaire yo ya momi Chantal Bola lati kilote Clarisse Lizarazu pour lati kilote to bimi libanda so ba poni on azongi sasa na sasa to bien fo chérie nyama na ostiki so micro moni yo tika micro moi ça va mettre soi-disant yo linga bana pétrole mbele bana bagingongolo bana pétrole yo bana cirage mo bana Chantal rolinga te Clarisse et ta parler Chantal ndengeza ta parler tilo bina ko na pavillon kokate songi musana yo te moza réfugié bandaka batoza fazer so ko tandaka letinzongo memelinga masolo OK pas régime ilunga memelinga masolo OK pas dak la japonais memelinga masolo yo mutu mafazer bandaka batu Angela Tingila talenga makambo Fabrice Lutazinga botelanga makambo yo vraiment ai venanga nigesi bayaka bota ba petit na minute ba Lizarazu ba faux petit ba venanga i ba faux petit ba Lizarazu faux petit je bolega ku jamais parler na micro so leki ka micro ne vi aussi poka la baisse o ngana za star yo star o za comédienne o za star ta yo comédienne tiko ba mona comédienne mo o sola moni yo batala ko so ba sa ne to tano zoba wana ba seka ko ko za libala jamais na Paris o Londres yo ko za libala jamais fo zonga na kisasa o koti na maya kamba nde balo ba to za bantu papa simo kimbangu prophète batu mwindo ngana mwana laka yo kokate yo fo zonga na kamba ba sukoli Clarisse Lizarazu fo chérie moi ça salité le rôle yo ya mabe ozanga brosse na tongo nika ka minute Clarisse ngana zo tindo risque nika minu nga ngoloba yo na benga ka Congo ko papa nana kanda na obi na lox na yo elegina Clarisse Lizarazu na propre limbi sangai na kamu na lox na ngeleki Clarisse Lizarazu ngakuna kokoloba te poza Congo direct biso lo ya ka pena to bendi makambo ngo vena nga presse Mandela apekisa nga lobi famille ba yaka telinga makambo te to yaka ga to zwa vena nga ninga lo ba ka la mine nga lox me ye mutema mabo wapi magambo yo ko tiki ndoki pédale tiki pédé pour na magambo le vie prix Nobel ambassadeur des enfants pour sentir ndenge kaka la sa peine a opc là ana kanda mabenga kuna ko lobate pour kandele ki ya Congo direct kaka na Congo kaka wana France zaka Congo direct ba site bokoti mai pour pédale tiki ki pédé mama na monika kandele ki lobelongo kaka pour famille bisaki eloba pardon na koza ko mimi na kanda na ete yego na koza pour championne kanda net na apesi importance moi na vie moi je vois Clarisse Lizarazu ce que pour moi je connais iye moi na moi si wana Clarisse Lizarazu na koza na kanda ne go mingi ta na koza kanda ndeni muta salitro roi na koza na kanda ndeni ce que lo no loba nini na mission ngesilene na loba na méchant na loba nini iye moi na moi si na Clarisse avant de bosser tablette na sur téléphone ngo ça émission finganga ezala mbala suka pembala liboso bato bala na biso ba yebi ke yo na ngai jamais kuto tikala ko reprocher jamais kuto tikala ko kokana posaka mutu na yamba ko teke muta mokili OK Clarisse de la pangai vraiment na vie na yo pona ko beta yo silité na ko beto na bun na ganyo de na nyoso ko tikana beta yo suba ba mutu beba yanga kute beba ko leka yo yanga suko ya bien ya mayele ya sagesse ya bwani ya pe mayele poza ya buzoba yo na Paris ma Europe yo na Europe na Paris yo moi si na Paris Chantal Bola boya ka mabana na beleta na Paris donc là papa émission la nga botela nga bokatela nga te
na sengi ma pardon na famille na so bana démission famille na kutu akokota délire te po babi ke mwana manga fâché bakokota kutu mangambo babi ke mwana manga fâché zoba mwasi lokola yo ya dada babi ya dada to bosa nte bera de presse des amunda tala teni babi bera de presse des amunda tala teni babi petit na yo ndongo komisela nga petit déconner na classé ye donc abe petit no sapin de Noël maman paradis donc on est na lobaki Chantal Libola na tikise micro en plus ça koka tu ba tama bilamba aba pe wata bilamba ngwanju yo za na forme yo na vandi so des éditeurs na chambre ongumba bilamba bi Chantal na lembi lipeke salo passe ongumba bilamba ongumba de ji no zande yo jio za bo kokate yo do tika biloba loba so vando kasi batu odion bo tika bilona lokuta avant ba mission vota ba soko na salité ba C4 pour kasi batu atalo batu ba C4 ka ondo zo libala te lo kota na mabote ba se ba bita tora mo so salité grâce largement beta le solo bien oza comédienne que ça théâtre monde o mani o ba ya média yote o bongi na monde na te do la pa kombo nanga en plus zo bang te ba ke Kofi a boaki nga na 3e apôtre vient nga mo pa mo condition ko zata ba mbote be vient nga ndo be kotite vie moto vie la nga yo Antoine nga bongo mi no Antoine moto o pe Kofi a boaki nga na 3e apôtre 13e apôtre yango sali Chantal Libola mutema passe yo ba so nga kufela mabanga nga mona star na kufela mabanga te nga zaka na ba Christophe Kazadi lega Kofi Olomide na zaka na ba Christophe Kazadi ba Christian Nzau na zaka na bango papa na Priscilla na zaka na bango ba parler do ba Christophe Kazadi po libanga po donc tena na zaka na lega Kofi Christophe Kazadi sko libanga po nga ba Sandra Kazadi na zaka na bango sko libanga po nga zani yone nakolo ba bêtise te po moni na lobi de ma bene na bete loko moko niama matembela batala ko yo tout le caisse ba meka yo ba lia yo daz misisa yo misili mais misili ba tokisi ba boaki o gangolo ba Chantal Libola keba abiso na kutelo na nzela ye parce que na kutelo ko beta yo mondo ko porter ma plainte ke porter plainte na ko beta yo nga na posa sa site te ko sa site te ko gagner na posa na ngote na ko zala kaka boye na ko zala kana ba Congo na bengi Congo panzango kaka to leka imbécile niama donc na sugisi balandi nyonso balanda Chantal Libola na no pardon il fallait gana loba il fallait gana loba mukie pour na loba na bango kaza liboma te aza mutu normal Clarisse Lizarazu aza liboma te ngana landi ye poza liboma te donc ndemba mona kazo meka batu ngaba meka ngate pipila mabe ngako meka ngate bule usko na mungala calculer siko na su mungala mtanzete na su mungala bule siko ya makasi na ko abiki ya poto na mboka poto loye jijaro ya pona ngala sale mabe mwana mwasana ngaba meka ngate akumisela nga famille imbécile yo na famille malonga yo ba fazer fay mobima afingi bino keba ko meka nga sute do ba ndeko mo balande nga lelo nazale ka pona lo bla zoba wana ya Clarisse Lizarazu soit des stars de comédienne wana alo ba ngana sa illettré yo illettré le kono nyo so bandeli koti na se wa poto le boso ngana le kono mina ba mikanda ba bilamba ba forme ba chachi ambi ya ba kombo ko kate Clarisse no bo mayo toro yo imbécile ambi sana kuto na bo mayo nyama matembela mapanga ba kinyoso ba buki wa toriso ba le forme milo royo on ganga pe bolimbisa nga za forme wase bo saka ne bolinga kuto na site na bino to bimisa bino site so ba monika Clarisse na site na bino ba site ne comme zo na ba bo zwara ekutu te fo chéri nyama azolo ba bo sangani bina bino na bato tangaki na sososa no bo sangani linga bo amukie boko ma 1000 so boko mi 1000 wana mona konsenga no ba pardon mais so bo zanga de bo zana bino bo senga ba pardon ba toro imbécile na bino merci. Alors bien 1 contre 1000 elle est là pour se battre Makamboyo Congo direct le vieux prix Nobel ambassadeur des enfants sans oublier les 3 petits ninjas namoni maman Christian Christian yemo kota ali pena comprendre maman ni bani ko tuna boaki vina ngano il faut ala aka na sima wana popesela famille bisake leli famille chombo leli banini pona makamboyo Gislin masana ngai jola luba bomoni makamonde na memi yango peda tiki ki pede pona masolo yo balobi isa ko yinda pona masolo yo même masala nga Florent Mbaki apekisa kingabi Chantal keba na fio même masala nga Aisha gabi keba ba masala ba pekisa nga ba bikeba na mona mwasio nga suko wini nga ba mawa mwa fi mwa fazer asala pe musa mona yo asala kalso malonga te loko tozo aider na somele ko bosi a vivre na bloko ko yiba ba kolan na aider kiye mais yesu ko yo apanzinga poka suko lukuta ponga na aider de loko bominga mabana kini poto mobimba
bien nanga kam te bominga pas Clarisse so botale mi na senga ma botale émission na oh Clarisse Izarazo yaki na site ya Panza sanga Congo ke ba violer ye soit disait nga ba violer la mine zalaki azoke botale ce que émission wana boye ce que na Panza sanga Congo botale ce que Chantal Bola finga ki ye botale na ndenge ye moko soit disant makengo boisi violeur ndenga yaki ko la sabatu public kena eza bongote ndeko nanga Lizarazu amelaki masanga déconner yango ce que loko Lizarazu a craqué na yebi soka craqué pour la finale baki lol ou bien ndenga ndoko matana mbeto wala oux ndo na bongo mangane oux sazaka ndoki ne barate ozaka ndo oux mulele balobi nzoka ndabonga mane oux nana bonga ma oux bino moko boko yeba Congo direct bisto aka wana pona koya direct a connaît pas demander votre serviteur a connaît pas demander Congo direct votre serviteur humble le vu prix Nobel balobi connaît pas demander émission yo pare kufie pédé qui pédé pour na makambo kindoki nela baka qui pédé Clarisse Izarazu pe otika ki lesbienne boy beta ka deux parties oh tigabo beta na basi na mibali ba beta moi ça pokati oh tigabo balobi tous les fonds moni yo poto na public moni nga Chantal jamais na rosa la sixième année ya moi si na sala ya mobali yo te ni mafia poka ni matoro moi ça zanga mukanda na poto balobi tous les faux sites et kotimai to comme na biso na suka ave na ngai la mine poto na sepeli omoni petit na levi prix Nobel ninga pandi teke na Chantal Bola parinde ya ye pas on no bien po ya ko moi balobi soye bien umona mama na ngai mama Clémentine mananga tala mwasi balobi qui dans la fille fraîcheur blanche qui dans la fille fraîcheur oh Clarisse Izarazu moi ça taille faut taille yo tala Chantal Bola s'appelle no wale mwana mongo yo linga mongo sepela lo kalenga mokili yo na bomo lelengi yo na nenga pale siko ba chachi yo to Izarazu kokate petite sœur yo toro imbécile tala ngane na za ba taille besoin taille yo taille balobi joye bien yo ko la ta jipe te Clarisse yo so la ta jipe dégâts toro lo ba ming TV na nga Kester akufa son âme mais mambo femme yote Clarisse là ta cola de rondo là ta moi si moi zanga mbongo so ma serviette hygiénique moi ça salite au ganga au finga Chantal Bola na public e bina Chantal Bola to yebi fazer rapoto kondo ko nyama simandako faux chéri imbécile Chantal Bola panzi kondo ko simandako balobi levé prix Nobel ambassadeur des enfants ou to mona ka famille Bisaka mon grand-père double mokana mamba venanga no luvuma 500 mégapixels balobi makambo yo ezaka na Congo direct on a pour ça salle et ta numéro na biso ngona na c a connaît pas à demander peut-être qui pédé venanga la mine na ole la gaga famille Bisaka leli Christian Samuel na benga Sam les trois petits ninjas na mundi silin ba masana ngai kitoko dun ikwa banini balobi prince Lumbazadio levi na bino yeyo bolobaki tout venanga no sulimamba sans oublier okito odema makambo yo kotiki ndoki na lobi ndoki na ba faire oyo na lobi otelema Mandela prince Bayagata famille Bayagata sepeli ya chombo kuna yo d'ailleurs sepela mama Clémentine Mananga sans oublier Odette Bisaka ya maître Chora Kindoki.